Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana ye donc sala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana ye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema bipeli tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Mercredi, la botte à la bino, merci pour vous avez vu la télévision, la bino pour la colonne Folinga, la journal. Il y a peu pour le peuple, maman botte la bino, tout fond la journal pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo la séjour na ekuna na Hongrie ba beta ki bongo ma solo le longo na communauté congolaise au ba vanda kakuna héritier mapine mapesi bino ba détail. Mokolo ya mardi 1er octobre na Budapest na dernier jour ya visite ya État na Hongrie de président Félix Tshisekedi a visité ki usine Continental Automotive Hungary KFT entreprise Oyo et fabrikaka ba composants électroniques ya industrie automobile na Hongrie Continental Automotive Hungary KFT ils ont compté 7 usines, un centre ya négoce ya ba pneus, un centre logistique et intelligence artificielle. Firme ya emploi Oyo, ils ont environ 8000 personnes na main d'œuvre salariée. Na immense moko réservé na Kolbat, République démocratique du Congo, ils ont ambitionné ya conquérir le monde technologique, plus particulièrement kokota na chaîne ya valeur ya industrie ya fabrication, ya ba batterie pour na ba véhicule électrique. Après visite na usine continentale, puis avant ya kolongwa Hongrie, président Félix Tshisekedi a échangé qui mardi na Budapest na ba congolais oyo bavandaka na Hongrie. Chef de l'État a singaki une minute de silence na mémoire ya Mutombo Dikembe, ancien basketteur pe philanthrope congolais oyo akufaki mokolo ya lundi. Avant rencontre naye na ba diaspora congolaise, président Tshisekedi a yambaki délégation ya ba homme d'affaires hongrois pe représentant ya importante ya banque d'affaires. Ensemble balobelaki na tina ya ba opportunité ya ba investissement na République démocratique du Congo. Le solo ya président de l'Assemblée nationale, Mwanamboka honorable Vital Kamerhe a interpellé la communauté internationale pour la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a une occasion, il y a un local invité d'honneur dans la cérémonie d'ouverture. Il y a deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, il y a Côte d'Ivoire. Midjo Mabasi héritier, Mapine Mbapesi Binoba détail. Mon vœu le plus cher est que plus jamais l'Ivoirien ne déteste l'Ivoirien. Plus jamais l'Africain ne déteste l'Africain. Invité d'honneur, dans la cérémonie d'ouverture, il y a deuxième session ordinaire, il y a Assemblée nationale, il y a Côte d'Ivoire. Président, il y a Assemblée nationale, il y a République démocratique du Congo, professeur Vital Kamerhe, Namalobanae Libosso, député, puis sénateur, et Longo n'a invité, il y a Ndenge mardi 1er octobre à Abidjan, à Commission Libosso, progrès et maturité, il y a classe politique ivoirienne.
pe atalisi sursaut patriotique na bango elongo na peuple bazali modèle ya kokopier pour na kimia pe développement akumisi ba effort oyo esalemi déjà et pa ya président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na moninga na ya Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara pour un rapprochement, il y a deux peuples, Oyo Bazali Bongo, na culture ndenge moko pe ba défi ndenge moko. Alobi et l'équipe du ans Afrique ezalaki comparable na corps humain, Kinshasa pe partout na République démocratique du Congo. Les lots ozali kotala impuissamment, ba koufi, ba tebele, ba bombardement, ba population ya Côte d'Ivoire Oyo Bazali pe innocent. Certainement pour na ba divergence politique ezalaki kasilelo ndenge ni kokumisa te ba transformation qualitative nyonso oyo emonani na ba secteur ya vie nationale na mboka oyo kitoko ba tourner ba pesi mo Congo na haine ethnique pe na crise identitaire alobi posa na ye ezali comment tous ba ivoirien te ba yeba na koinana plus jamais africain abo ya moninga na ye africain kasi bomoko pe bolingo eyeba na kozala ndenge ni Côte d'Ivoire azali kobatela elan pe ba africain mosusu esengeli balanda po na Afrique moko oyo ezali kotelema pe ko retrouver d'unité na bango pe na mondialisation ndenge Vital Kamerhe abakisaki na ngambo mosusu numéro 1 ya chambre basse ya parlement ya RDC a saisisaki opportunité oyo liboso ya tribune ya parlement ya Côte d'Ivoire pour na kosenga na ba Nations Unies pe communauté internationale battre la situation sécuritaire oyo ezali précaire na est ya République démocratique du Congo suite na guerre ya agression oyo Rwanda azali ko imposer RDC na nzela ya batona ya M23 boyetango oyo alobi mboka na biso République démocratique du Congo eza na guerre moko injuste ezali bongo ko exposer ba innocent na Nord Kivu na Ituri pe na Sud Kivu na barbarie moko ya mabe oyo ezali bongo kota parenthèse d'expression ya humanité au profit ya intérêt ya molili oyo bato bazali kosepela na yango po na kobebisa na kimia boye bazali kobebisa humanisme bazali kotelemela progrès pe oyo nyonso bazali kotelemela solidarité pe fraternité ya bana ya Afrique alobi héritage moko ya malonga oyo ba peri indépendance batikela biso kasi alobi drame oyo auti kolobela yango ekoki kotika ba africain indifférente nde a profiter na tribune oyo pona kotombola mongongo ya peuple congolais pe ya président na yango pona kotelemela drame oyo bazali ko imposer na peuple ya République démocratique du Congo et sengeli solidarité ya ba africain ezala pour na kotelemela idéal ya kimia e bana ko régner pe prospérité ezala partager Vital Kamerhe asengaki ressources de ba pays africains ba ye bana ko batela unité pe solidarité pour na kotombola développement ya continent na biso alobi unité solidarité ya ba africain oyo tozali kosenga ezali bongo kotalisa ba capacité ya ba leader ya Afrique pour na ko trouver ba solution na ba problème nyonso oyo eza na Afrique sengeli ba moyen nyonso toye bana kotia yango pour na kosisa guerre na RDC na Sud Soudan na Mali na Burkina Faso pen Afrique mobimba eye bana kozala na plan moko concerté ya développement ya bango nyonso pour na continent etombwama ndenge Vital Kamerhe atalisaki bo simba ke na discours na ye discours moko ya malonga ezalaki bongo applaudi et pa ya ba député ivoirien président ya Assemblée nationale ya Côte d'Ivoire Adama Bitogo a lancé appel na peuple ivoirien pe ba peuple nyonso ya continent africain oyo bazali bongo na francophonie ba yeba na kobattre la solidarité elongo na République démocratique du Congo oyo situation ya agression ezali koumela. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka ya lancaki ba préparatif ya première édition ya marathon international oyo kosalema du 29 au 30 juin 2025 nyonso elekala kibongo na auditorium ya Fleuve Congo Hotel Micho Mabasi héritier opinion ba pesino ba détail. Capitale de la République démocratique du Congo, Ekoyamba na date il y a le 29 et le 30 juin 2025,
marathon international ya Kinshasa na souci à redresser secteur ya sport ya République démocratique du Congo. Premier ministre Judith Suminwa a procédé qui dans lancement va préparatif moko ya première édition ya événement sportif Oyo lundi 30 septembre na auditorium ya Fleuve Congo Hotel na maloba na premier ministre a talisaki mingi importance ya tenue ya événement sportif Oyo na Kinshasa. Marathon Oyo eko contribuer na bon positionnement ya RDC na concert ya ba nation. Marathon international Oyo ezali événement eko positionner RDC na ba projecteur ya mokili mobimba. Marathon Oyo eko koma carte postale ya mboka na biso pe eko talisa na bato nyonso beauté, diversité, dynamisme ya capitale ya République démocratique du Congo. Na occasion Oyo Kinshasa eko koma centre ya attention mondiale, véritable carrefour ya athlète nyonso ya renom pe ba visiteurs internationaux Oyo bazali passionné to balinga masano. Nyonso ezali bongo autour ya cause commune, promotion ya sport pour le développement pe unité na koyamba événement Oyo selon premier ministre tozali ko provoquer destin moko glorieux pour na mboka na biso etelema ezali bongo prête ya ko conquérir avenir pe ambition et longona détermination. RDC ezali mabele moko ya opportunité ba défi surtout ya ba légende à travers ba initiative locale Oyo ezali ko contribuer na écriture ya nouvelle page ya histoire, page o ya prospérité, unité pe ya réussite ndenge chef ya gouvernement atalisaki. Sport ezali levier important ya rayonnement ya mboka pe ya amélioration ya santé ya ba congolais. Gouvernement congolais azali ko accorder place moko ya choix na promotion ya sport, pilier 4 ya programme d'action ya gouvernement PAG 2024-2025 na axe stratégique intitulé promotion ya ba sport lokola moko ya ba levier ya rayonnement ya mboka na biso République démocratique du Congo. Bosimbake na maloba ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka atalisaki polele que sport en tant qu'instrument de développement eza na kere ya vision ya développement na impulsion ya son excellence président Félix Tshisekedi Tshilombo. Vision oyo ezali bongo kokomisa Kinshasa capitale ya RDC boye base to ba siège de l'institution et à la cœur battant ya Afrique véritable locomotive pour na continent et à la sika oyo ezali ko privilégié mokili mobimba. Événement oyo ezali ko talisa entrée ya Kinshasa na nouvelle ère pour na jeunesse na biso pilier ya nation. Nyonso ezali ko talisa banzele ya ko kolisa makambo ya ndenge na ndenge. Ministre ya sport et loisirs Didier Boudimbu a talisa ke marathon oyo eko marqué et bandeli ya véritable diplomatie sportive na RDC. Date ya le 30 juin ezali bongo date moko ya pamba te kasi ezali ko marqué lancement ya véritable diplomatie sportive na République démocratique du Congo. Bosimbake oyo ezali ko viser promotion pe développement ya ba talent na nzela ya sport. Bosimbake événement oyo eko sangisa ba courir ba kouta bisika na bisika na hauteur ya plus ou moins 15 000 participants oyo bazelami pour na ko relever défis ya endurance humaine. Na masomo msuba ke Dr Ngoma ya centre médical Anneau de Dieu aza kosenga lisungi na bato nyonso baza na bonne volonté ba kosunga ye asengi mingi penza honorable Neron Mbungu aya kosunga ye pona kotunga centre de santé ya kitoko pona population ya kwa kuna bola na ba détail longo na Ladilandu pe héritier mapindimi. Vraiment awa toye na komina monga fula de manière que tuzangi na centre médical na niveau ya kuna. Alors au centre médical vraiment compte tenu ya inflation ya mboka ko le pango a décidé pour tona ko futa akabula ndako na ba partie ba porte la chambre salon principale. Il y a cas au moins quelque chose pour que l'inflation comme quand même moi ni ko le bino mo zo na mboka nezo kende. Alors biso te ko mona ke no leto pere malade na mo mketo bana ko zo na malade na biso wana yangi ko somba les de pango o eza 25 sur 20. Alors le bomoni fondation ba brique ezali mais vraiment to katani moyo ko tonga ngo ezati. D'autres de lecto ben c'est info lingala aya abakisa Alex biso na ba écran de manière que to senga lisungi na mutu nyonso mukonzi mboka ba konzi na biso ya Congo balimbi sabiso bayo kala biso ma mutu nyonso eza la star eza la diaspora eza la wapi swami osunga biso pona to tonga na parcelle ngoto misombela ke na mamu ketu bana ko na centre. Alors tozo senga ke mutu nyonso na mo quelque chose acha biso na numéro ya M-Pesa na 0421 45 20 729 0421 45 20 729 na soit Orange Money na 084 10 91 015 084 10 91 015 soki mutu amoni que vraiment yoki mawa ayoka biso bosunga biso vraiment botela biso quelque chose pour tout tonga parcelle pour tout cha hôpital pour tout perdre ba malade nyonso vraiment bolimbi sa bible lobi que senga wiko pesa na yo
luka okozwa yango moni tobengisi info lingana toleka po tokatani toza na position te mbongo ya kotongela eza te talaka tozalaki presque na 8 employés babanda kosala kuna maintenant bango nyonso bavandi bakende bachomere mokonzi ya mboka alobi ke faut créer mais na créer na forcer mais na katani do na ye na leli na mutu nyonso o nzambe akotouche asunga biso na lisungi ya mbongo penza même ntango bokosunga na mbongo soki totongi mpe tokobenga susu info lingana botala susu mosala de kosala lisungi na bino po tokotikela bapartenaire ya libela mpona kosunga biso vraiment bosunga biso na banimero na topesi ya 0421 45 20 729 na Orange Money na 084 10 91 015 vraiment botiela biso mwa quelque chose na bolingo nzambe na mawa nzambe mutu nyonso eza la autorité politique eza la nani que ce soit ba cours de tribunal ba konzina biso ya mboka na kokende kolela na nani soki kaka na ba konzina ya mboka te yango na monite na leka na media na sana sortie médiatique na benga info ningana de manière que na lela na ba konzi na lela na mutu nyonso coopérateur économique patron nyonso o nyonso azana makoki bolimbisa bosunga biso boyoka mawa botiela biso quelque chose na ba numéro na to PC za Orange Money na M-Pesa. Merci beaucoup. Ngonga ekoki orevaka kokende États-Unis d'Amérique pour voyager dans ma condition ya kitoko masolo ya développerie ici et bandi cyber Eric ya mwana mboka Eric Mwamba baza kozela bino pona kobeta développerie bolekana ba cyber Eric nyos. Tolobaki boyi ngonga ekoki kasi sikoyo makambo nde ebandi sikoyo makambo ebandi yango malobo suki yango ya koloba yango date déjà connue depuis le territoire ils ont bandé l'été octobre et aussi le 5 novembre. Alors tu es déjà dans le matériel, donc mon conseil de vélotérie le net au solo na ba preuve sur la disa ok ba nikolo yo ba période yo et dans la période oyo ba les gablo et komara ba agence de voyage ba restaurant et komara ba agence de voyage au moment na ba comédien ba fongoli ba gablo na bango ba ekota ba beta de vélotérie ya on a vu ça ba na Kinshasa ba matériel au moment na ya qualité à dernière cri. Tout ce qu'on peut développer dans l'agence de travel au suite fan de sa famille. On est là sur problème n'angadi. Au bino mon botala anou you. On va le visa ou. Ne bon on a ordinateur ou ya sika, ya dernière prix. Faut fond la ngo. Faut fond abo bimisa. Na minute au mon agence mon côté au mon cyber café mon côté ba tu bazo zo ba visa ba otini. Ça na agence de travel. Alors bo sala mayele bo ke ba bali gablo ezo ko ngona mikolo ego ko ma agence de voyage. Et on m'a pas développé mais qui ba bateau ne soit gagné qui ailleurs bah y a pendant la prise en charge est comme très difficile États-Unis comme une complication grave donc ceux qui osent la prise en charge c'est muta yamba oté ba couper ça yo visa qui va opprimer là il y a on a ici ba tunyoso ouais obeta libanda c'est là problème n'angati so obeti libanda na ozo prise en charge. Maison de soins Magie Marie Fou oyo kuma makabongo pa docteur Zimamoto ye aza kosunga maladie ya ndenge na ndenge plus de 99 maladies pour na bien-être ya population. Christian Kangebeni a pesi bino ba détail. Baye na Kinshasa après avoir kokanga République démocratique du Congo mobimba maison de soins Magie Marie Fou ya mwana mboka l'international docteur Zimamoto oyo azwa ba diplôme de mérite et belé bonne expérience na ye ba professionnel na médecine traditionnelle awa na RDC bazo traiter plus de 99 maladies épilepsie, trouble mental, insomnie, paralysie, goitre, diabète, mokongo-pasi, rhumatisme, hémorroïde externe et interne, faiblesse sexuelle, infection urogénitale, stérilité des couples, hernie interne et externe, myome, kyste, appendicite, asthme, carie dentaire, problème ya misu, na ba maladie ya ndenge na ndenge. Bazali na ba produit très efficace sur base ya ba plante naturelle. BM susu ezouta na mboka ya papaya lokola Indonésie, Malaisie, Philippines, États-Unis d'Amérique et Canada. Ba appareil ya
fois que eza na pointe mpona koaccompagne baguérison baexamen ezosalema na appareil scanner IN24 nouvelle technologie bana Kinshasa boya kosalisa baexamen na bino na prix promotionnel kobanda lundi ti vendredi na 5000 francs ya pamba na fiche na yo na kati bongo mpona samedi pe dimanche na 3000 francs ya pamba de 7h30 à 18h30. Adresse sur boulevard Lumumba, numéro 85, Kikole, référence arrêt école. Pour tout contact, 089 75 27 431. La maison de soins Majimare fou traitement terrible. Bona bino nyonso bozo koluka bisika ya kitoko ya kovanda Hôtel Flat Hotel Petit Junior Boss ezwami bongo na commune ya Matete bolanda reportage oyo ya Ladiland. Ville ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, boyoka ya sika eye ovandi na mboka mopaya outi na ba province ya RDC komi tungisa te bona esika kovanda pe ya kopema papa mama yoka Flat Hotel Petit Junior Boss awa toza na commune ya Matete ateli bino bolinga esika ya kitoko pe ya confort ya nyama bona kopema na quartier Kinda 1 numéro 18 commune ya Matete référence Batende entrée église Amos Mbayo to école Kinda Flat Hotel Petit Junior Boss ba chambre ekuba ya qualité moko supérieure kasi ba prix ya se bona kosinga bana Congo kuna bokoti na kati okamwe ba congélateur climatisation elenda molunge ezate bangungi bye bye téléviseur en place bongo connexion wifi pas de souci kuna 24h sur 24h ozali ko naviguer na ndenge olingi bongo ba douche ba condition hygiénique ya kosamba ezate bino moko bozali komona ba motopompe ezali ko matisa mai ti likolo awa okosimba so ata mokete likambo etali mai kangami solala bongo likambo etali courant groupe électrogène industriel ya monene pe ya qualité supérieure ezali kopesa courant na tango nyonso okolemba te okosanuye te. Flat Hotel Petit Junior Boss ateli bino mobange na salle oyo bino bolinga ba fête ba réunion ba conférence pe biloko mosusu bokosangana awa neti kaka bozana mikili ya poto terrasse ezawana pona kopema kitoko ndeko yoka bien. Flat Hotel Petit Junior Boss ateli bino eloko ya mobange na ville ya Kinshasa yo lingi ba renseignement misusu benga na ba numéro oyo ezwami na écran poto eye na Kinshasa. Flat Hotel Petit Junior Boss nyonso population azali ko se retrouver a sepeli alobi Boss Junior nde mosungi ya ba congolais. Potopota balonga po na bana na bineza protiva pio pe mukolo ko komela yango santo ya kitoko po kozana kolongo no vitamines pe énergie ezawana. Merci. Ya buinde bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi demain? Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa merci. Merci pour les Protivap pour les enfants. Bino, bote la baonine. Bote na kodona bino. Baba kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Fo lesa kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kuria ya bango Protivap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bebe pro. Tala. Ba yango tata kitoko ntoto makachi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Page na info météo pour la provision météorologique comme Etesat a proposé bino.
CAA na ba communiqué écologique bolanda lecture na Famille Katenga bazana mawa ya kuebisa na bandeko baninga pe bayiba na bango nyonso liwa ya ndeko pe papa na bango Katenga Mawa Kilisho Joseph ye akufaki depuis mokolo ya samedi 28 septembre 2024 na centre Diamant na sima ya crise cardiaque. En attendant bobimi ya nzoto matanga ezali kosalema na lopango ya libota oyo ezwami na croisement ya avenue Lac Muero pe des Amoureux na commune ya Lingwala mosikate na avenue ya 24 novembre. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka papa Katenga Mawa Kilisho Joseph. Bami Bofale Général, retraité Bofale Wifonge Piroge, P. Edo Kelunde, Bazana Mawa, Yakuebisa, Nabandeku, Baninga, P. Baeba na bango nyonso, Mingi Penza, ba fidèle, P. Ba dirigeant, ya église Sion, Cité de Dieu, na ville ya Kinshasa, na République démocratique du Congo, P. Sion International, na Congo Brazzaville, Liwa Yandeku, Mwana, P. Molonga na bango, na kombo ya Bishop Fanny Bofale wa Bofale ye akufa kibongo mokolo ya mercredi 25 septembre na ville ya Kinshasa na sima ya Bokono. En attendant programme eyeba na kosalema matanga ezali kosalema na lopango ya libota oyo ezwami na numéro 9 ya avenue Colonel Ipolo quartier Joli Parc résidentiel na commune ya Ngalema. Référence avenue des Écuries, entrée institut Bamoyo. Tika été communiqué oyo et comme la bato nyonso bayebaka mosali na Nzambe Bishop Fanny Bofale wa Bofale. Bozalaki ebele pona kolanda folinga la journal ya pepo na pepo ceux qui vont se na ça. Merci na Igor Ntingi azaki bongo na sima ya caméra chef d'édition Nadine Asona Mouyala concours rédactionnel Midjo Mabasi Perit Kindu héritier mapine mais superviseur qui journal au montage et c'est pas Christian Kangebeni. Au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesibino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour nabino ya kotombola bongo chiffre d'affaires nabino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema liberi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yangoyo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation.